Merci Bandekonde Bozolanda biso toyaki toujours na cadre ya émission Idéo Kinoise awa na esika oya kitoko toyebi biso nyonso rond-point 20 mai toye kokuta na libaku munene tokutana na ndeko na biso artiste tomoni ndenge alati rien à commenter nanu tomona abima oyo te siko nga nazotuna nani atikelaki ye Roi Mankoko Roi Nzinga Nkuvu to ye moko mfumuki mbangu nde atikelaki ye idéologie ya teni oyo ako se présenter artiste kombono na bon bonne pe maele kombo na ngai Tutankamo oyo ki mfumu Ankamo mfumu Ankamo pour comprendre ngo bien oyo ezalaki dernier pharaon en Égypte parce que biso Congo oyo nde toza ba responsable ya mokili mobimba na profondeur po biso pe toza na histoire na biso soko landi paléolithique supérieur na période dynastique o totanga na classe o étudier carte na biso au monde ezaki na ba mouvement migratoire e banda ko salema si du nord au monde bato wana ba banda ko uta api na centre de la terre précisément o babengi Congo Congo avec K, Congo avec CT pour C na munoko na biso ezalaka te. Lelo pe oko apprendre que lelo pe tozaka na écriture na biso na lingala o babengi yango nati Congo. Et pa na biso K ezalaka kaka K o babengi koko kata. Mouvement wane banda ko salema to sali base na biso parce to chaki mutu na Égypte. Ozomona na Égypte nde ezalaki place oyo to ko surveiller continent na biso. Ozomona ti Afrique du Sud babengaki yango Petit Congo. Bon, wana siko yango wana molato o nga na lati. Eza na complexité baike bele pe bazolo wana nenga mabete. Ezali mais tozali na challenging ou bien complexité ya nde na kati ya terrain. Oya sali ya makasi o eleki ya muninga azui. Ozo comprendre bottom line nde balobi na anglais. Lokuta nde balobi na anglais batebele balobi ni biso bakoko to salaka te. Mais yo na centre de la terre précisément awa na rond-point place Masolono zevani na litonge royaume litonge esika ba histoire vandi oyo toko kundola soke sengi toko bana bozindo kino ekopesa pe bandingisa na mituna na bino mingi o boza nango lokola biyano nde yango wana molato oyo kimbangu nde bobiso oyo euti pena na bokala 50 ans 100 ans talaka ningo moni yango ivani mena ya misère babenga ngo prototype eza gilet prototype 1 donc c'est yango wana na ebite soki mutuna msuye kozala po to sembola po na ebite soki mutuna onga na kotuna po tanto zo sola boyenga aza linette o eza mundele yo lati yo eza ya biso ya bokoko euti musika mais ce qu'on azo tuna est-ce que zo mona ndenga na zo mona po apparemment babiloka mike kangi yo ezolekela ngai bon eza différent visuel to benga ngo différent visuel parce que visuel oyo na monde mindele ekota nanu te ou bien na monde babengi ya civilisation ou bien modernité. Vous comprenez mais biso ba visuel o tozaki na yango déjà. Eza ba sorti ya ba visuel. Nazo mona effectivement très bien événement nyo sezo leka olati noir micro ya noir na moni camera stand de telemi wana nazo passer émission Ketchapembe yango ezoleka avenue du stade transcope jipo wapi jipo oya kuna na katikati kuna oya katikati kuna oyo wana eza grise ezo nire Prado Toyota transcope yo na moni moto côté a pousse ye wana atelemi do nazo mona pena très bien ngaka omona bis parce que nazo tuna est-ce que na musika ozo entre ozo mona vraiment très bien mona très bien o jipo wana eza musika ya Prado ezo ya boy alors sikoyo rond-point obiso tozali po flasher ngelo mwa mukie wana rond-point oyo ngana eba ke victoire rond-point victoire eza kuna yo zo ebsanga ke rond-point victoire eza awa est-ce que moto ko d'autres options na buru bon eza siko il faut koyeba te eza koyeba te ozo mona o ayebi rond-point victoire e bandeli nde awa précisément place to utaki place to telemi awa po événement ni le kaka awa na 1959 match moko ebetamaka awa na stade du 20 mai kolongwa ba congolais balongwa ki awa ti babima place oyo bakozwa mituka kokoma na bango kuna ba belge ezalaki na système ya colonisation na système ya impérialisme babandaki ko intimider biso po babangisa biso kobanga ane tikala libela notamment tobandaki
émerger na système ya esclavagisme sikoyo bayike na biso to babimi awa groupe wana nde bazaki na ba esengo na ba oyo bapolaki na ba oyo baganye kokoma précisément na place oyo bakomisi rond-point victoire oyo esika nango ebandi awa bakutani na troupe ya ba belge ya ba militaire na minduki babeti masasi babomi tous les congolais alors parmi bango ezalaki na bakoko msu lokola ngai azalaki na ba pratique ya bakoko na ye ayabi ke Congo eza kalunga Congo oyo eza kachopa Congo ya Kimpa Vita ya Emery Lumumba Lumumba kasi baya oyo koya ya netuti diatia ya nzinga ya Kimpa Vita oyo batumbi na Angola na Mbanza Sanda na Lorenzo da Luca le 2 février 1706 ozomona bo sikoto bakomi babengi bakoko basali pratique nde siko mona ki siko soda moko ya mukuse to repéraka ka mingi na internet na élite congolaise ayebani mingi te soda mukuse aza mukuse centimètre mukuse abima a frappa tous les belges presque ozwaka victoire yango to benga ngo rond-point victoire ezalaka victory of March of Independence nde balobi na anglais ozo comprendre siko balongoli yango basali divergence basali stade mo kuna bache stade de martyr ya indépendance pendant martyr normalement ezaki koto martyr ezande apo batongo bautaki nde awa ozo mona histoire donc esika o tozali yango moni ba idéologie ya banenge na nenge bima même ba religion ya ba forme ba kalia ya Kuba ozo comprendre beaucoup donc wana idéologie wana ezali ba monument pour to gagner ba bataille belezaka wana te même na Gambela Gambela ezali et puis awa secteur eza précisément place o komona Kimbangu bo live bongola meso mwene so komi na bongolo omoni pe na bo Kimbangu quartier Kimbangu tango omoni pe Kimbangu omoni pe ngape Kimbangu na telemi awa bongola meso mwene na molato ya baindo oyo mundele amoni siango na note na kata modernisme to modernité na ye ozoko pa do tozali complexe ezala te standard international ezali na nde na lati bo po ba okamwa olati kilote na bango olati ketch na bango eza mabete ozomona po bango pe balataka ya biso tout ça là changement ou bien exchange ozo comprendre siko tozo eba neni efficacité eza basé ou bien vandi na biloko ya banani ozo mona nde biloko o evandi elamba o eumelaka elamba ya longtemps donc c'est un peu ça Roi Toutankhamon a sepeli vraiment en tout cas o inspiré batu ebele o bayoko ka soni ya kopesa valeur na culture na biso surtout bato ba libanda le to mona ba olata ba yoji bazolata ba marité bazolata ba versas ba olata ba biloko ebele mais yondo oza ekutu griffe ezate te griffe ya ka bokoko o perle donc matière non le refaire bilotu na non liboso donc naza tout en perle matière to bengi perle donc yene ngaza akola alokwa lisangu oloni pe na boazo bi ma naturel taka ningo moni est-ce que o na kingo awa nini o na chena kinga o pe na kingo mona be na bo mbila mona mbila omoni ndika omoni mbila komiti babagi donc o eza ndika ndika pe na omoni o mbila yeyo ndika pe balata kango omoni makambo omoni siko ndika elata maka niko mwanza na INPP il faut siko bo créer faculté moko boya ko étudier biloko ya bokoko poto lata pe ndika et puis ebongisi esali bien po esili te po nga betaka oyo mais lelo koza mwa carnaval bakoko to bima pe na mupepe wana yango na kuta na bino ozo comprendre esengela mwa mulato pour représentation ezalaka ozo comprendre carnaval ezalaka bon carnaval ka yango one na osala promotion yango to sala ka mutu na mutu ye moko o pe to kutanaka to kutani mais likambo eza nini ezali être fier d'être noir talaka nga moto moyindo emploi de billet black ozo comprendre moto moyindo na lati o ya ngai Munu lendo kozala moyindo emploi de billet black je suis fier d'être noir donc moi ezo joyeux ezo salwe elengi azo siko elamba mo pe ya malilia donc ye alowa na climatisation a régler lo moi a doser pena bien olati pena sati pena que oui na lati pena elamba mais est-ce que ça na se nango pesa ilote balata pe na se tikuna ezali pena ba ketch ezali ba biloko ebele ezali on atamo na ndamu mobimba pe tout en rafia ezali ko banda pena blouson mulai ya rafia ya degré tout kaguli ya degré tout masque ya rafia ezali gondo ezali bambati ezali po biso pe to ana mulato na biso po oyo eloko moko to ko décortiquer na élite na biso pour na sorti ya ba tissu to yebi ba tissu ebele et puis tissu o ba bengaka ba évaluer ka tissu za le plus cher ba lo ba za bazin riche na mafuta ozo comprendre mais to moni pe tissu o
à part ye to apena tisi mususu mbila emo pa bemisela biso tisi to bengango peko rafia ozo comprendre ye siko aleki bazin riche na mafuta donc tisi le plus riche ezalinde o biso toza nango awa na kati ya ba classification nde makambu ezalaka bongola meso mwene lelo esusu emonani kana nguya nzambe ya bakoko itikali bongo seko na seko mais na kisasa awa bazambe ezate roi Tutankhamon bana kisasa bazamba nyoso to kata to tongi bandako so bino biloko bokenda ozwangwa bon recherche te monisco eloko pe congolais fois sala fois na souci mboka na ye souci mboka na ye zaka ateke ayekola ngo na ba classe ndenge ba oyekolisa ye bona classe eza histoire histoire wana bako monter ngo ezo dépendre na ba hauteur mais na ba hauteur nango mais ngiko lobateke véritable histoire ndo ba betela biso na classe nde yango biso photo simbaka po bango balobi nini Dego Kao a découvert embouchure du fleuve Congo. Comment il a découvert? Parce que Dego Kao tanga yaki akuta ki pe ba ancêtre bazaki de na embouchure biso ne to la seki embouchure to la ki ndenge to vivaka mais comment est-ce que yo ke no ba ya découvrir fleuve embouchure pendant que to tourner komba embouchure ko yeba te fleuve Congo bandi wapi ozomona siko likambango lelo siko bongola meso mono kuta na bakoko oyeba sikoyo ke makambo nyonso ekoti na 5e roi du Congo parce que Congo ezaki royaume ezaki paisibilité royaume ya ba royaume ozomona nzinga nkuku 5e roi nde andimaki batem Joao au premier nde toyekolango na classe oui effectivement nde makambo nyonso ebandi ya ba trahison ya ba noir yango siko eyo senga siko il faut ba recherche particulière ezala na mutu tange mutu aza na souci ya mboka na ye et développer et évoluer nde baninga nyonso tout bazosala bazozela spiritualité o bayeli biso ateke eroya komema biso na lola bango bazozela bote baotunga bamboka na bango soki na ba diaspora la même chose mais biso kaka toza kozela nzoka nde eza erreur bazongisi biso sima donc yango wana o ngana kokolo en tout cas na sepeli roi nzinganku roi Tutankhamon vraiment eza esengo na yiki nesika ona ni mepe menke na kokutana nayo mais nzambe kana miracle asali ke to kutana en tout cas eza esengo entre to organiser reportage ya spécial na télé na yo to ya kotala ba ele ba matériel nino utilisaka pona kosala bilamba na yo makambu nini o ba livre nini oyo tanga pona ko s'inspirer to batuni ba betela ba masolo ya makambo ebele oyo ou apprendre biso nesika on atamuke en tout cas to kutana numéro ezoya bokozwa susu ebele na roi Tutankhamon babi Égypte e bandi awa donc bozwango bokomango bobombango to kutani mbala sima ciao ya ambiance ya Kinshasa nimo bokuni utena ndeko artiste donc asali art na kati nzoto na ye oyo c'est bantu. C'est original. Mundela osala biloko te. To asali yango akufi. Po eza bokoko na biso. Oyo ebongo bata. Ah, bango ba ekola biloko. Po biso ne toyi na bata, tosala la semelle, tosali ba sokoto, 40-45, deuxième guerre mondiale biso. Na ba teni biso. Na ba forme po eza prototype. Po eza na ba 500 ans, il y a ba durée de vie. On a même les nets. À plus de 1000 ans. Comment tu comprends les visuels? On a très bien. Maman, biso mike. Tukanya bitumba wana awa nde esili Congo. Mais olobeli on peut force idée. Bon, on peut force ba mambeze bele. Ah, ne passe pas événement bena kili tito décortiqué. Sembe typica déporté ba arme ya passé tiekei et so awa eketi kuna bateta baoba. Si parce que de gouvernement parce que beta ki bulu c'est qui mbangu dia tunuza nefu de bali ya mortier. Centre ville avenue na ngwango me ba devia ya kota ko ekebo. Bebe ko découvrir ba faute ya ba accident ko essayer magi na typica. Ozo ko ba biloko bene ba déchoua ba zela c'est normal. Donc eza centre ya événement chikoyo ko ba pungisa ba événement wana ba pandi banzela pona ko amboye ba pandi oye ba histoire te nini eleka na ndeko awa on va longole ngo même awa la notre stade de Martyrs te rond-point on des arrondissements Martyrs parce que soda mukusa bimaka na 1959 soda mo mukusa bimaka album moi de tout un micro pardon